Matondo bandeko balandi ya manaka kitoko ye tozwi bongo likanisi ya kopesa kabino tango yonso tolobi mbote na bino yonso bozwi bongo libaku ya kolanda biso mokolo mwalelo tolobi désormais bokolandaka manaka ye na bashono na bino en ligne Poninite Congo Bopeto TV, Africa Toloma TV, Moindo Télévision et Paikani toze bongo kosangena poya kolukela bino bongo maye to makambo oyo zeko tungisaka bomo ina biso tango yonso tokolikia manaka yebo yebi ekotambusamaka biso moko te toze nande konangai ndeko mampa na bango nde tokokabula lisusu mwangonga iye pesameli biso na mobiangami na biso ndeko mampa mbote boni pe bino sante Matondo mingi ndeko ndo mwa mikolo kasi sante bokolo ngono banzoto bozali Matondo bomo mesano boye baka soko toze na ndako iye bazeli susu bato ya kolakisa na bino te toyaki bongo epai ya ngunza manoka matomina na bango nde tokosala lelo masolo kopesa pole na mikakatano pe makozingelaka bongo moto moindo ngunza manoka mbote boni pe bino sante Matondo mingi ndeko ndombele longona ndeko mampa pe bandeko banso baye bazwami sika bazali kolanda biso na banzi nzoto ezali penza kimia kati ni tumba etozali na yango ya lobika lokusu moindo Matondo mingi lelo tosepelaki tosolola lisusu po ya kopesa mpole to boyebi na bandeko yeba kolandaka biso na maye ya motuya oyo ezangaka na baindo moindo azena ntina te toposa te ayeba maye ezingeli ye to maye ya ye kiboyindo na ye maze plus na posa plus na bolingi ya koyeba maye ya bapaya tokopesa ndakisa moto akoliaka ndunda matembele soko azena bobola melikia na ye mokolo moko soko asimbi misolo akoma kolia misunye koutaka libanda ya mboka moto akozalaka kolesere na famille akokendaka mboka soko azena bobola me na elikia na ye mokolo akozwa misolo akenda bongo mikili ya poto tala maikani tokokabola na tongo ya lelo kasi yambo tokota na bozindo ya masolo na biso on dirait bozempi po dauphin bimi prophétie ya 4e président et koisami to lolenge kani pongunza tomoni penza mwa malili ebangisi biso Matondo mingi ndeko ndombele ngunza akoki kozala na malili te po ete malili ezali moto esi akufi nde azalaka malili apesaka lolenge wana ngunza azali moto ngunza azali moi oyo esika nyonso molili ezali ya kotia pole na likambo nyonso oyo esalamaka na kati ya mokili azaka ezalaka te kasi mpo na sango ye tozali na yango alobika loposo moindo bilaka ya mfumu kimbangu ekotika na jamais koleka bandeko oyo po ete mingi mpe bazoloba mingi mpe balobi ke tozokende na élection dauphin abimi makambo mfumu kimbangu alobaki eza bongo te bamosusu balobi te prophétie wana eza yango te wana eza prophétie oyo religieux africain asala mais eza yango mpena te oyo mfumu kimbangu aloba bamisusu mpe bakomi kosala mpe oyo ya bango lisusu baprophétie oyo ezali kobima po ete bayindo bakwa koyeba ngai na otunaka motuna moko na bandeko bazali kolanda biso soki prophétie oyo ya mfumu kimbangu oyo bato bazali koloba eza yango te bongo foto mfumu kimbangu oyo bakanga ye eza pe ye te pamba te na ntango oyo mfumu kimbangu azalaki na boloko bato oyo bakangaka mfumu kimbangu bango nde bakangaka ye foto na banzi ye wana ezala mindele seke mindele ngi bapesa biso foto wana ya mfumu kimbangu afeke mpe na prophétie mindele bapesaki bo soki foto wana bandeko wana baotango na ndako bazoloba foto wana eza mfumu kimbangu mais prophétie eza yango te mais balongola mpe foto balongola mpe foto donc eza nango kaka nini toza na kati ya etumba nyonso ezalaka na lolenge na yango donc manaka ya prophétie ya mfumu kimbangu ekotikalaka jamais kokweya
ekotikala jamais kokwea prophétie oyo totangaka ya 4 présidents ekotikala jamais kokwea nzoka nde prophétie ezala na batenance nango mibale moni soki bokena kokokisa prophétie nde bovivre sikoyo abondance oyo balaka na mboka oyo prophétie ekweyelaki mais soki bokena kozanga kokokisa prophétie nde bovivre désordre na mboka bozalaki do batenance mibale wana ya prophétie yango nde Congo ezali ko risqué omoni mais likambo ya prophétie ekotikala kaka kozala bongo pamba te Yesu mpe balaka ye moni akozala roi mais baye ko retrouver Yesu likolo ya croix moni bizalaki prophétie akozala roi mais ba retrouver Yesu likolo ya roi mais lelo o kombo ya Yesu etangamaka par-ci par-là alonga eza komaka roi to alongaka likolo ya roi likolo ya croix n'est pas problème eza yango donc prophétie ekotikala jamais ko changer donc bandeko oyo bazosala bazokende ko sala ba prophétie na bango bazokende ko sala baye bango bien que atako butu umeli mingi suka suka tongo ekotana sango ya mfumu kimbangu mindele mutu bakanga mfumu kimbangu mindele mutu bayebi ba prophétie ya mfumu kimbangu mindele mutu bazobundisa po te prophétie ko kisama te parce que mindele bazali na kobanga na biloko mibale ya yambo ezali mabele ya Congo o ezali mabele ya tata mokeli mabele ya Congo o ezali mabele tonda nkita ba perdre yango ya mibale religion na bango ezali religion christianisme ba mona eza religion ya mokili mobimba ebima na kati ya mabele ya Afrique nde biloko mibale wana nde yango mtezo bundisa sikoyo mindele batie ba moyen nyonso pona ba bundisa sikoyo prophétie ya mfumu kimbangu mais baye bango bien que soki na musuni tango bakangi fumu kimbangu bakokaka te koboma ye parce que fumu kimbangu ndela boma ye te fumu kimbangu apesa mokolo na ngonga oyo ya zongi na mokila molimo do oyo ya kufi oyo ya kokufa apesa yango yokola bakoka te koboma ye na ba technique nyonso basalaki bongo sikoyo tango azongi na mokila molimo atiki ndaka na ye atiki elaka na ye nde baobomelaka nde sika sikoyo zozali kointerpele bandeko oyo bazoloba babiloko mosusu à propos ya prophétie bango baleki fumu kimbangu te bayebi pe fumu kimbangu te baya kotuna bangunza fumu mena bangunza pe bolimbisi ngunza manoka po bino bolobi baya kotuna bangunza metolandi pe bandeko na bino bangunza parmi bato bati susu bato na ba erreur grave bandeko na bino bangunza soko mikolo eleki awa pe balobi bino nde boti président Kabila na erreur ya kobenga ye 4 hommes président ndeko ndombele tosala émission awa na loba na bino malamu soko osali bilanga na yo osali mikala ya bilanga na yo ozwi ba graine ya ndunda obwaki eza pe na matiti musu esalaka nini ebotaka na kati wana mais tango yo koluka oza na posa kolia ndunda okolia matiti wana te tozokende na esika ya koyeba nani yango baza pe bangunza ya mfumu kimbangu yango moni makambo nyonso ezosalama Pemba Kalunga mokila molimo azo trier pe nani na nani o aza na sango ya solo ya mfumu kimbangu yango moni bi makambo ezo salama total esika tozali kokende matondo milefu wali kambo oyo tanto lo bare biso toyaka na pole ngunza talisana no yambo tozongisa soso lo wana tata ndombele bino tolo bananu bato ya vuvamu elongo na mfumu nkusu ekosuwa bino na nini po mfumu kimbangu alobelaki 4 présidents sima na ye ba président misusu bakoya soki 4e président ezalaki président Kabila et que a désigné dauphin na ye c'est que eloko na ye moko mimoni ke ekoki mandat selon constitution ekoki botika tokende mona 5e président mais bino bolingi to sukelela to telemela nanu wana na raison nini et botalisa biso lisusu sima ya les 4 présidents yango baloba na prophétie nini ekoya po bolingi te baloba dauphin bolingi te baloba 4e président asuki to mandat na ye esili ndeko mampa biso prophétie ya mfumu kimbangu ekoki koswa biso te ezo swande batu oyo bazali koloba ke prophétie na bino esuki wapi biso ekoki koswa biso eloko wana ni boso ifo boyeba yango wana parce que biso tololanda mantambe ya mfumu kimbangu mfumu kimbangu azali grand prophète oyo ezaki maloba na ye ebandi lelo te kokokisama ekokisama tina suka pe kokendeka kokokisama parce que tango alakaki premier président balobaki te tango alaki deuxième président balobaki te tango alaki troisième président balobaki te siko ya 4e bazoloba pona ni parce que autour na ye
lokuta nde mutu ebimaki omoni azali rwandais azali assassin azali koboma bato omoni sikoyo makambo wana nyonso oyo mundele asala apreparaki bamindele ndombe donc bayindo mpona basalir bomoto ya président Kabila nde yango mutu esali ke ntango bayoki ke tozokende na élection nde bakomi soko koloba omoni prophétie bolobaki omoni te biso tozobunda na mutu te biso tobundaka na bayindo te biso tobundaka na mundele soki yo ozali mundele ndombe mukolo oyo biso tokobeta mundele seke mundele mpe na kati na akosala nini akobima omoni nde mukolo wana okososola ke na kosaka ososola ke na lobaka lokuta okoleka lisusu na media mpona kosala nini kosala réparation ya baacte na yo ozali kopose toza na ezoswa biso te po ete moto alingi atika na ye bino bozofandisa ye kaka wana biso te moto tozofandisa président Kabila Fumu Kimbangu kolo soko olobi biso omona ndeti biso tozokende na esika te biso te totiaki ye na ebonga ya président comme mpe biso te moto tokosala nini tokolongola na ebonga président bato batiaki ye bango nde bakosala nini bakolongola biso toyaka ne mpo kointerpele bato ete bamanda oyo bozopesa ye akota na yango te lokola akota na yango te akolonga na yango te siko baye bazolanda biso nde bakososola ke baye wana bazali spirituel bazoloba oyo ekoya to baoloba oyo ekoya te mais mpona koloba ke biso tozokende kopesa te Fumu Kimbangu apesa ye deja bokonzi kobanda 1944 ntango alobaka prophétie apesaka ye deja bokonzi wana biso ntango toye lokola tozolanda matame ya Fumu Kimbangu oyo azali mobikisi na biso bayindo nde tokokoba kaka kolakisa bato ete mai oyo aloba ekokokisama omoni esika biso tozali biso toza te mpona koloba boye mpona koloba be mais problème eza nini problème ya Congo bakongolais bayebi Congo te eloko nini esali bakongolais bayeba Congo te ezali mpo ete bayebisa bakongolais ke mokili ekokufa bato nyonso baolonga na mokili oyo baokende esika oyo nzambe afandaka na lola nde baye wana bakokende kofanda esika moko na lion kolia esika moko na banyama ya kanda nde esalaki epai ya bayindo bamonaka mokili na bango ezali mokili moko ekoleka bazela mokili oyo ekoya nsima ya mokolo nde apartir sikoyo ya bongo ne mundele sikoyo abandi koya kotia désordre na mokili ya bayindo nde bayindo balobaka ke wana eza mokili ya masumu mokili ya kobeba bazela mokili tozali baleki nzela tozela mokili nde so bangunza baye koloba ke tozalaka baleki nzela te toyaka na kati ya mokili mpo na mission biye oyo tokuti na kati ya mokili ezali mpo na misuni na biso ezali mpo na molimo na biso mbilaka oyo tokuti na kati ya mokili ezali oyo biso tokolinga tosala nini tosalela yango mpo ete ezali bolamu mpo na biso siko baye oyo bazoya kointoxike population nde bango baoya kokoba kaka kosalaka mosala ya koyinisa mokili mpona kozela kaka nini lola nde esika biso tosali donc ngunza akobonga ngunza akozala malamu mokolo bayindo bakosala nini bakobika nde na yango bangunza oyo bazoya ntango nyonso kolinga koloba ete tozofanisa bokonzi ya mboka na ebonga bino bangunza botiai na nini bino bangunza bozopesa ye mutu teti nde bangunza wana nde baza na posa sikoyo bazwaka nyaka epai ya nani epai ya mokonzi ya mboka nzoka biso ti tosalaka baémission ti tosalaka mosala oyo tozwaka eloko te na mokonzi ya mboka mais biso tozwaka nde oyo eutaka na mokili ya molimo oyo apesaka biso apropos ya mboka apropos ya mokonzi apropos ya mokili ya bayindo nde yango nde esika biso tozali moni baoyo bazoloba oyo nyonso basengeli kwa koloba esi na kati ya mokili bakokangoma munoko bakango munoko te il faut loba oyo koloba mais liboso kote tookende nde esika réseau ekoya réseau ekozala mpe na biso bangunza te mais réseau ekozala na Fumu Kimbangu matondo bandeko balandi wana ezalaki mwa mpole tosalaki yango kolandela mituna na bino ye ntango nyonso bokotungisaka olekaki na Africa Telema TV otiki motuna olekaki na Congo Bopeto TV otiki motuna na Moindo Television to na bamongisi Vuvamu TV otiki nde tosali yango mpo ya bino ndeko mampa tokota sika na masolo na biso ya lelo bato tokotaki koloba ngo na ebandeli ya masolo moto aliaka ndunda po azangi po azali kokelela non po alingi yango ezebilia na ye moto akoliaka mbala manyoko kwanga non po ezebilei na ye mais po akeleli ti azali kolia mbala azali koregrete azali komimona azali moins mokolo akozwa makoki alia nde frite alia nde shawarma alia nde soko pizza
tokotambola lolenge kani soko babengi prophète nde yakei metango balobi ngunza amoni yango salite prénom kombo nanga Emilienne awangani kombo na ye Mazundu toyebi te malobo mboka bino ngunza liboso na biso topesa nano pole na masolo ye. En tout cas matondo mingi tata Ndombele maye obo botuni to maye o tozolobela lelo heureusement tozana ngunza ezali penza o balora parmi les mots qui rongent l'Afrique. Voilà. Po okomona tata nga tata na biso ngano sonando ken internat yambona ken internat abokelinga soyi na mutu atutinga mutu. Mais bato soki ba moni pembeni ba koloba yango bondoki. Mais soki olingo ken internat mususa kendaka pa sango akoti messe à 6h après messe à 6h oka sango azu asali signe de la croix na mbunzu aju soko benite soko wana siko ba bengi yango bénédiction spiritualité bénédiction. Mais siko tata oya ngai tanga zobwakela nga soyi na mutu wale bondoki. Donc mai wana bandai ko baluka biso ti kokola mobimba ti toyoko mona susu lelo a balingi kombo na bango te o abotama na bazobenga kombo ya mboka. Donc yo bengi mutu kombo makwala alobi te nga za Jean obenga nga na bakombo classe te bakombo mboka te. Donc biyana nyonso na eteni na biso yango ndezo sala ke Afrique to mabeye na biso Afrika ezanga kotombwa mato ezanga ko sala décollage. Elongo na ngunza heureusement ndenge tozana bango bameka kotalisa biso nano cérémonie na ndenge ya kibokoko na biso ezali mabe ezali mbindo to ezali na kaka emoneli o biso tolataka ngunza toyeye pai na bino boyoki biso ndenge tozunguluki toke mopanzi tozongi mopanzi pai ya biso bakoko mayantine zete cérémonie kotia soyi bato balingi te bato bakotambola lolenge kani matondo mingi ndeko Ndombele elongo na ndeko mapa na mama ya likambo na biso o tozolobela mingi na mokolo malelo moni epai ya bayindo soki bayindo lelo bakoma soki azangi mbongo akolia matembele akolia ndunda akolia pondu kasi soki azwi mbongo il faut atala ngombe il faut atala biloko ezali biloko ezali pa bamindele parce que il faut moyindo asala makasi akoma ndeti mundele nde elakisi kaka akomi na mbongo akoki kolakisa mbongo na ye na kimoyindo te il faut alakisa mbongo na ye na kimundele dona mokuse yango wana eza bongo okokolia wangila te jamais ingeta elakisa kona lia shoni eza bongo po ete moyindo alongwa na mokili na ye moyindo batangisa ye mokila mundele moyindo akoli na mokila mundele lokola moyindo akoli na mokila mundele mundele lolenge yazalelaka nde moyindo akolinga koma ndenge mundele azali yango bozomona mai wana nyonso moyindo ayebi te ke na ntango ya bakoko na ye bayepe bazalaka na makoki bazalaki bayepe babenganaki ba riche bazalaka donc ba société pe ya minene oyo ekambamaki epai ya bayindo ezalaka lokola epai ya bayindo bateyi bango te na bayetelo oyo bayindo bakoti parce que bayetelo nyonso bayindo bake kotanga eza bayetelo ute epai ya banani epai ya bamindele bayetelo wana moto epesi bayindo bagrade nyonso ya mindele nde yango oyo osala ke lokola omonaki mese to ingénieur Jean yo po olingo ntango okomi ingénieur olinga yo mpo osala ndenge Jean wana asalaki parce que titre bapesi yo ezaki ingénieur nde yango esalaki na ndako na yo na ndako ya Jean aliaka biloko na ye yo mpe na ndako na yo osala efo olata olia mpe ndenge Jean asalaka nini aliaka nde yango nde fia mesi topusanaki nde Afrique ekoti na nini ekoti na pasi bato nyonso bakomi koluka sikoyo okende epai ya bamindele koya sikoyo epai na biso bayindo parce que nga nasepela mingi kolobela biso bayindo mpo nini nalinga kosepela biso bayindo parce que baenseignement mingi oyo etangami na mokili eza ya mindele oyo ya bokoko soki oye epa bangunza te moye poso yango yango mi nalingaka na ntango naza liboso ya bandeko nalakisa bato piske bokoko
Pe natalisa bango positivité ya bokoko au lieu que na ngambo wana balakisa négativité ya bokoko. Moni Moindo ayebi spiritualité te. Moindo ayebi que monde spirituel ezalaka quelque part na mokili moko o eza musika. Donc il faut yo longwa wa osala nini okende na mokili ya molimo. Moindo ayebi te que monde spirituel ezaka na quelques centimètres esika oye moko asaleni. Azali pe esika mokila musuni mokila molimo eza. Mais ba memena Moindo monde spirituel ezali il faut kende musika. Nde sika oyo yango ezosala ke Moindo akoki kozwani makoki mais ayebi kutu tendenge ni babatelaka makoki yango parce que mundele azwa makoki ya bonga mundele azwa makoki ya salaboyi Moindo azoyeba ko attribuer bozwi oyo aza na yango te na bakoko pene nini bozwi wana ekobotama aokata neti mundele nde mutu asala nyonso de biso tosala eloko te nzoka bazobosana ke yambo ete mundele azala bayindo nde mutu bazalaka mpona likambo ya bilei tozwi nanu matembele tozwi matembele tozwi ndunda lelo Moindo même kolona kaka matembele azolinga kotia engrais chimique do atia kisi ya bachinois na kati mpona matembele ekola nzoka azobosana matembele na yango moko soki ekoli na bilo na mabele oyo eza naturel aza na mayaka awakini kopesa na kata nzoto po ete bozwi ya musuni donc yambo yo simba mbongo osimba mbongo mpona osalela mbongo bozwi eutana na kata nzoto ya moto misu na yo nanu mpona emona malamu il faut ezala na vitamine mpona yango emona ok vitamine yango eza bozwi yambo koma na mbongo oyo ozomona ke faut kolia biloko ya mindele yambo koma na mbongo wana na banzo oliaki matembele yo oliaki wana ekomi misu na yo ezala komona kitoko parce que bando botama kitoko na makoki wana oliaki biloko ezutaki kaka epa na bino na bokoko biloko wana mutu esalaki nzoto na bino ezala nini makasi nzoto na bino ezala malamu nde yango esalaki ke ozala na vie babengaka kutu nini ozala na santé ya malamu na santé ya malamu mais ntango yo komi sikoyo kozwa makoki nde kotinda yo okenge kokota na biloko ya mindele biloko ya mindele lokola ezali ya bango mindele baorgane na yo na nzoto eza ya yo te ecreye incompatibilité na yo ekokomisa yo mabundi ekokomisa yo munene ekokomisa yo na baforme yango ekokomisa yo mais ekokase yo sikoyo vie spirituelle na yo entre donner recevoir oyo ekozala molimo na mosuni na yo elobi nini soso ntele na soso kongo baza bango nyonso basoso mais soso ntele différence eza na soso kongo po ete soso kongo azolia naturel soso ntele azolia biloko ezali ya baproduit mais biloko oyo ezosala basoso soso akoma soso ntele akoma munene ndenge wana elongoli soso ntele makanisi oyo abotamaki na ona bomwana na ye oyo esalaki évolution te na kati na ye donc musuni ne ekoli me makanisi na ye ekoli te tandis que soso kongo ndenge akoleli na musuni ndenge abotamelaki ndenge pa koleli na kati ya baefe na bango ndenge bazozala na bango na kotambola na bango ya basoso okomona soso oyo ya kongo aza très éveillé par rapport na soso oyo azali ya poto babiloko wana nyonso to bomoi wana nyonso nde yango ezosala ke bayindo na kati ya bavi bomoi na bango eyosala ke bayindo baza komimona ke soki nakomi na mbongo nakoma ndeti mundele parce que mundele ayaki awa azalaki pembe azalaki munene donc ngoni bakengai pe mpona kolakisa ke bato naza na makoki fona koma pembe fona koma munene tandis que mayewana nyonso esalamaka mingi pa na biso awa na so totali mingi na Afrique centrale nde makambo esalamaka mais soki mingi na bandeko na biso bamalien okomona makambo wana eza te soki mingi na bandeko na biso baza banigérien donc il vaut mieux azala moyindo vaut mieux alata bazin vaut mieux alata kiboyindo vaut mieux azalela kiboyindo moni nyonso wana ndeko mapandeko ndombele ezowuta kaka na influence spirituelle tant tolobaka na nyonso tosalaka na bomoi na biso influence spirituelle eza na kati base nde yango wana fondation nde yango wana yango moni quelque soit biso bangunza tokoya kolakisa o tokolakisa mais ya mingi fallait bato bakwa koyebete il faut batala bayindo bangunza physiquement te
soki botali bangunza physiquement okotala monene moke na ye okotala elongi na ye okotala berere na ye mais nzoka nde soki otali berere wana okoka te koyeba ke tata mokili afandi place nini epai ya bangunza mais soki otali maye oyo bangunza bazoloba nde okocomprendre omoni tozwa kaka likambo oyo etali cérémonie tozwika likambo oyo etali cérémonie so ozwi mo wana cérémonie soki oyebisi motu ke na osala cérémonie akanisa yango magie akanisa yango kisi bondoki cérémonie ka mo wana mais tandis que le mo wana cérémonie eza na lingala te eza français nde bami cérémonie sike euta kuna epa bamidele mais soki olobi epa na biso ke te ou bien baye kokuta ngunza azosala boye azosonisa babike ngunza azosala nini cérémonie nzoka bazobosana bayeba eloko bayeba ntango baloyika azosala bacérémonie kolamba ndeti mbika otie mai na kati ya nzungu mai wana etoto nde ozwi mbika to wangili osaini otie na kati siko ntango yo ozolandela chaleur na yo ya moto ozotala ndenge mbika no esala nini ezotoka te soki moto eza moke bandeko balambaka bayebi so moto eza moke mbika ekota mai ekomi potopoto il faut moto ezala na quantité moko na degré moko ya malamu mpona mbika mpe ebela malamu ebela mpe ya kokabwana parce ye basala ye soki atoki ifa kabwana tandis ke wangila soki atoki ifa azala kokangama eza bongo na tondo sikoyo ntango oyo mbika ezosala ntango yo ozosala mbika ntango yo ozolamba mbika mpona ebima ndenge oyo basalela yango na banzi ozobongisa mbika te ozolamba ndenge basala yango ese tokobalisa yango te na cérémonie ingeta kobongisa yango apamba ndenge batutaka mosusu kala to anonika na molangi ya nini nyonso na eza lolenge yango ka cérémonie lolenge mondinga na luka ebima epa na binoni yango na lolenge balambelaka mbika lolenge balambelaka fumbwa lolenge balambelaka madesu lolenge mwasi akotelelaka libala lolenge wana oyo bakotela libala ezala mpe cérémonie bazolinga bayokanga lopango ya mwasi eza cérémonie bo bandeko bazolanda nga de akangela mwasi mopango te si bakanga bosi oyo bakanga na cérémonie wana ezalaki mabe kosindika nsima nango bokangisi basani balutu banini banzungu meme kutu na bainvitation balobaka cérémonie ya mariage sikoyo soki ekomi na ngonga oyo bangunza bakomi sikoyo na ngonga mpona basala ndombolo parce que biso tobenga o cérémonie te po ete cérémonie eza na lokota na bango na lokota na biso ndombolo tokomi sikoyo na ngonga kosala ndombolo mpona mboka na biso tokomi na ngonga kosala ndombolo mpona ndeko songolo azobela tokomi na ngonga kosala ndombolo me loposo moyindo lokola kaka na kati ya mitu na bango batia ke nyonso ya bokoko eza bondoki ya mundele nde bonzambe nde sika oyo ya komona ke atala ndenge basalaka cérémonie nzoka azobosana ke bangunza wana tellement baye na boyebi ya bokoko ezali ta ya makasi na bayindo baprofite na yango parce que ekosunga bango lelo na bango lobi na bango lobi ya lobi na bango lelo oyo bato bazoluka mapamboli bazokima bazosala baeffort po ete bazwa mapamboli nzo baobosana ke mapamboli ekoki koyela yo kaka na esika oyo ofandi ozolanda msungunza manoka na esika yo ofandi ozolanda msu fumukusu na esika yo ofandi ozolanda nini parce que maye oyo toye na yango nde ekokuma mapamboli nakopesa kaka bandakisa mpona bandeko moko kososola ozalaki kofanda na lupango mosusu to na ndako mosusu olongwe na ndako wana oke kofanda ozwi su ndako mosusu oke kosala nini oke kofanda ntango ozalofanda na ndako wana ozalofanda yo moko mwasi na bana ozali mpe na biloko ezalaki na kati ya ndako olongwe awa oke na ndako wana okende mpe yo moko na mwasi na bana mais bokeseni eza sikoyo place nini ochange ndako en plus ochange mpe bato ntango mosusu esika yo ozalofanda wana ozalaki na mokolo ndako esika moko olongwe awa oke place oyo esika mpe yo okoma mpe na mokolo ndako esika moko mokolo ndako wana azali yambo ye moko aza libota na ye baye aza ye moko aza mpe na libota na ye kozala ye moko na libota na ye wana ezali physiquement na ye kozala na ye ndenge azali bomo na physique nzoka ni yambo moto azala physique azala na nini spirituel donc ngo bake ndeko wana aza mpe na famille spirituelle na ye siko ntango yo olongwe kuna do yo mpe ntango ozalaki kuna ozalaki
physiquement ozalaki pe spirituel donc ozalaki pe na famille spirituelle nao so tango olongwe kuna oye kokota oye yo moko te oye pe na famille na kati ya koyoka na yo na baye oyo kokota na kata ndako bozotonga bondeko bozosala contrat contrat yango wana contrat de bail tango yo zosala contrat de bail yo na ndeko na yo wana est-ce que oza s'attendre te ke na monde spirituel pe na contrat monde spirituellement ezosala entre famille spirituelle ya baye na famille spirituelle ya yo bofongola ngonza bofongola mwa boke mosika bofongola donc eza na contrat moko spirituel parce que mokila musuni ezali photocopie ya mokila molimo voilà donc yambo yo sala likambo na physique il faut likambo wana euta na yo na nini na molimo yango esalaka ke yambo yo bima na ndako eloko liboso ekobote prade na yo eza nini makanisi voilà omoni dans la makanisi si obimaki ndako il faut tobima donc tango loti na makanisi baye musu o bazaka très spirituel mikolo pa bani kolota osala nini azobima omoni donc elingo baki tango yo kanisi opesi déjà faveur na elle spirituelle na yo bakende koluka esika yo kosala nini okokende nde nsima nango ntango yo okende koluka okomona esika wana ebalani mpe na baposa na yo siko ntango bokosala contrat ndeko ndombele nde esika problème ezalaki mpa bandeko na biso bayindo bazokanisa spiritualité eza maseki yango esalaka ke bayindo akofanda esika moko boye abanini kofinga kotonga ye mosusu bangunza koloba n'importe quoi nzoka azobosana ke esika ye azolobela mopepe ezali ezoyoka ye un jour akozwa lifuti ya eloko ye asalaki wana abosanaka yango parce que lifuti mosusu okozwa yango lelo lifuti ozwa mosusu okufi na yo mpe ozwi yango te me ntango koyaba incarnation eleki nde ozwi lifuti oyo osalaka moni toke sikoyo ntango bozosolola na bayere bopesi mbongo esili yo ozongi na ndako okoyoloba na madame ke en tout cas jeudi en tout cas vendredi en tout cas samedi tozolongwa tokolokota kuna milef ntango yo olobi bongo na elle spirituelle na bino bango mpe kuna baza kolongwa wana bakende kokota esika bino bosala nini bokokota sikoyo effet ya kosolola yo na bayere bosalaki échange ya nini boyokanaki bon yo ndako na ngai il faut bana kofuta yango par mois $100 to $150 opesanga garantie ya 3 mois donc na 3 mois opesanga $450 avant les 5 il faut futa opesinga $450 ntango bosololi bosali papier sikoyo ntango bosali papier esukeli bongo te esukeli bolanda biso malamu bandeko balandi esukeli bongo te sikoyo il faut pesa pe feve na baye oyo ya molimo balongwa baye na yo famille spirituelle na yo elongwa pe sika yo ezali pone mema ekine pe sika yo zali nzoka famille spirituelle ya kolo lupangu ya bayer na yo déjà ba pesi feve ke yo sala nini oya kokota parce que ndeko na bango déjà ça yi azuko siko famille spirituelle na yo il faut yo poko ne kopesa bango nini feve ya okene kofanda sika bino bosala nini bokomi nde na tango ya bakoko na biso siko ezalaki lokola boyokende kokota wana il faut omema nzambe il faut omema makasu mpe il faut zwa ebwele moko okende kosala mbeka kuna misusu baoloba ebwele wana ekomiki fetiche wana ekomiki ndoki nzo baobosana tokende mpa bandeko na biso bamizilima soki bakoti bakareme na bango babengaka nini na Ramadan na suka na babomaka nini ebwele meme wana nde bonzambe Abraham kuna tango aleba bonzeli mwana na ye kuna wana nde bonzambe na biso soto abele tango asaleli nzambe nini baboyi kutu na ndunda ya Kaina wana nde bonzambe mais soki ekomi epai ya bayindo soso ya pamba ese soso wana eza mutu te moni baloba soso wana balobi no mema nini soso ese eza mutu te basengi yango na ndenga mayele basengi yango na ndenga mayele keba emsozo teka famille mpona nini mundela kotisaka eloko wana epai ya bayindo vraiment nde esika problème toza na oyo yango wana parce que so bayindo tozongeli te spiritualité na biso tokoka te koavance tokokomprendre makambo te parce que lupangu kaka oyo sombi lupangu kaka oyo sombi yambo yo somba yango bakolo nango bazalaki wana bazoteka yango boyokani na bango ozwi mbongo osali opesi bango bango ntango babimi il faut babima mpe na milimo na bango bayaka nango esika wana milimo nyonso eza mabe te
molimo nyonso ekokoma kaka mabe ndenge yo moko osaleli yango. Nazo répéter lelo oyo tokangaka bandoki, lelo oyo tomonaka ba esprit mabe pa ya bayindo. Yende kondombeli esprit ya mabe pa ya bayindo eza mundele oyo ayaka na milimo wana awa yango esprit mabe. Mais ya bayindo ya esprit mabe te, mais soki milimo ya bino na bino bayindo ezopotana entre bino na bino, yonde moto za na musuni okokai te kotonga bondeko na molimo wana nde beti yo ndakisa na kopesa ndeko ndombeli. Ozokende na mwana na mai, okomi na mwana moke na kata mai, bokatisi na mwana na mai na bokoko ezalaki fobelela ke mwana ni to okatisa boko tikala awa te. Bo sikoyo tokende siko na kati na to approfondir yango mwana yebi nini na molimo wana. So molimo wana esentio soko belelité ezan doke pa ya mwana ezan doke te a partir nini a partir que mutu kapono kuma mutu ka foyeba yango siko tango yoso kati esika ifoyeba mukila ngo esika yoso kati se a place balingaka nini soki yo voezi ndako mutu koti na kata ndako munzo ndako mutezala ke afo kota ifo tika mapapa libanga yo yo koti lobo zanga koyeba misoko yebi osala il faut longola mapapa il faut respecter ndako bato. Mais tant que tozo tang mona kata mukili mukili za ya bisote izana bato bakelaki mukili tango yena kata mukili bo bataka papa na mama pona nini po ba lekso mukila ngoti bango baza batali boso bayaka na nini na mukili tango siko yo komi sika o bango bazali fo sala ni il faut bana kotuna papa place o eloko bo esala maka pona nini papa esika bo esala maka pona nini est-ce que mundele mutako yako yebi sa ke place bo eloko bo esala maka po te mundele yebi sika ngoti mundele akoloba no kaka lokola yaki na ye na bunzambe na ye ayaki na makamu na ye akoloba kaka ke azwi nyonso na bloc abizani bondoki akobloka oka en bloc eza bondoki pona yolanda oya nani oya bango ekata o relation na oya bino nde yango bayindo tokoma kobeta masaki biso moto oyo bato osala nini tozobeta mapasi to respecter baye oyo batongaki mokili oyo te nde yango esaliki bandeko wana oyo bafandaki esika oyo yo kokota soki osombaki lupango eke bango babimaki batekeli yo bango basali bango bakei yo yango ya kokota il faut pesa feve ya milimo na bino ya libota e ya kofanda esika wana nde yango bakoko bazalaki akozwa nzamba akozwa likaso akozwa ebwele moni mpe babale kozwa n'importe quel ebwele te mingi ezalaki msu taba soki taba te soso parce que bibwele na mibale nde moto ezalaki mingi na kati ya baceremonie na biso ndenge lelo epa baarabe bazwaka mingi meme eza mpe na bato bazali na ndenge na bango na bokoko na bango ebwele oyo bakosala nini oyo bakosakrifie to bakokaba mbeka na ngonga wana mbeka wana kaka ezali mpo na nini bandeko balandi ntango bolandaka ngunza manoka bolingaka te kotiaka esika moko ofandi esika moko mpona korroger mais luka koyeba molimo nini oyo ezosala epai ya ngunza aloba na biso makambo oyo ntango mosusu kala tozali komona yango ezalaki bondoki mais eza na gene moko boye azolobela biso yango sanke ayeba ke eza bondoki te longola likambo bondoki parce que bondoki oyo bato bakasaki ndoki satan mundele moto ayaka koloba na biso ke satan azala na maseke mais mpona koloba ke satan ngo azalaka boye longola yango parce que so tokoti na réalité na satan ngo balobaka seke eza nde mundele parce que ye moto ayela ye biso komango ya satan donc epa na biso bayindo toyebaki na biso satan ngo te moni biso toyebaka munguna aza nani oyo azonyokola yo mais satan oyo batiaka biso na seke mundele nde moto aza satan parce que ye moto ayela ye biso kombango ya satan donc tolongola na eloko wana action nyonso moto azosala ezali tata moke moni Caïn to Abel azwi ebwele abonzeli nzambe nini ebwele aktika oyo ya pose wana nzambe asali nini andimi yango omoni nzambe andimi yango sikoyo epai na yo ozolongwa mpona yo okota osombi mutuka sika osombi lopango ya sika oza na posa so lopango wana ebalana na yo parce que mosu na barrière para na yo bazalaka na mbongo te ya kosomba lopango na barrière para na yo bazalaka na mbongo te ya kosomba mutuka na barrière para na yo basimba makoki ebele te yo okutani na chance wana osimba makoki ebele sikoyo mpo makoki wana efe ekangama na bomoi na yo soki eza lopango ya liboso oyo osombi oyebi ke okoki mpe kosomba lopango wana eleki mpe mikolo ekomi mpe mindondo mingi ya bato babebisa mapango na bango bateka mapango na bango bateka yango epa bato mosusu oyo bango mo bayebi te suite ke bazangaka koyeba kopesa remerciement na bato oyo basali ke ya somba lopango wana nzoka nzamba kaka oyo kobwaka likasuka oyo kobwaka na kati ya lopango na yo ebweleka oyo kokata makila wana esopi
ozopesa remerciement na bakoko na ndenge bapesi yo lopango wana na ndenge bapesi yo likabo wana tika ete ekoma lisusu osomba yango ebele nde yango ekopesa esengo siko na bakoko na spirituellement baya kofanda esika wana pe babotisa so mapamboli ya kosombaka mapangu ya kosombaka mituka ya kosombaka nyonso esombaka nyonso parce que yone muto bandeli sikoyo bulamu na kati ya eleko na bino ngunza bolimbisi ngai alikila kata bino bosimba na ino wana namoni ndeko mampa penza aze kosala mosala ya kokoma mituna ata kongongeze kofula penza kwa pepo kasi tokopesa bino ntango na bino ngunza batei bato esika toutaki ingeta nzambe pazalaki kosenga seremoni to mbeka wana yango touti kotanga wa asengaka abele asalela emboloko yango touti koloba wa asengaka pe abala yama asalela ye soko mwana na ye me balobi nde mayemana masili tango ebwele mpate ya suka amipesi yezu okuluze olingwanda likongo mopanzi atangisi makila suka soswe pema ntabe pema oyo yoso elandi na nsima ntina te ntsamba te likasu te ye moko amikabi ndeko ndombele ingeta ngunza ntango tozoloba likambo ya bayindo bokotisaka yesu te matondo parce que yesu aza mosika na bayindo mosika na mosika ata kolinzaka eza epai ya yesu te po ete tofandisa ye awa na egypte tobokoli ye ntango balandaka ye kuna donc akoki komikaba mbeka te mpo na bayindo moni bahistoire wana ya koloba ya yesu moni na plateau na biso ya bayindo tolamuka totika na biso parce que yesu afandi na bayindo 5 siècles bayindo bavivre colonisation ya colonisation ti lelo bayindo bazonyokama mpo na yesu lelo bayindo bakomi kobundisa meme prophétie na bango eza mpo na nani mpo baloye bazwaka na yesu mpo na bazwaka epa yesu lelo bayindo bakomi koboma na bango eza mpo na nani mpo na yesu donc tokota te na likambo ya yesu parce que so tokotisi likambo ya yesu ekobungisa bandeko bazolanda biso moni eza nango malamu koloba mais bolongola na likambo ke mutu mwa mikaba mbeka mpo na bayindo yango bakolobaka na bango balongola tolingaki bobale yango mpo bato baze kolanda parce que soki bakotisi eloko wana so bakotisi eloko eza na mutu moko akufa amikaba mbeka mpo na pasi ya mokilo nyonso soki bakotisi eloko wana mbele bato bakenda sous église te kosenga bolimbisi voilà ke akendaka église chaque jour bakangaka mutu yango satan na babwakaka ye nzoka eza na mutu moyi bakabaka mbeka yango munda kwa sika oye na bondi la pona yango lisolo ya yesu lisolo ya yesu epa ya bayindo ya lisolo ya yesu epa ya bayindo eza lokola bana mike baosaka na liyoto moni na likanisi ke baosala ni bakolia yango mais na suka na bakolia biloko eza na kata ndako moni lisolo ya yesu epa bayindo yango wana donc yesu tango mutu azobeta lisolo ya yesu donc eza te bana mike bazosakana yango oboremakaka biso emso na ebandeli nde na banda kolobela yango mais so otali mpena baintervention na ngai nyonso na lobela ya yesu te parce que natandaka yesu na fumuki mbangu yesu kuta atali nzaka aopusana te po ete fumuki mbangu asali 30 ans na boloko apesi na date na ngonga mais yesu akoka te alela kutu balongola pasi wana siko mutu aningo wana bocompare na fumuki mbangu omoni tolongola na esika wana biso tomema nde na bayindo bacomprendre te kokaba to kosakrifie ememe liboso ya mutuka oyo osombi ezali kopesa lokumu kosala losambo koleka ata 77 000 fois ya losambo kakosongisa matondo epai ya bakoko oyo basali nini oyo bapesi yo mutuka wana soki obandi kosala eloko wana ekobendela oyo mapamboli na kati ya bomoi na yo parce que kozanga kaka kosala babiloko wana nde yango eboti bilakeli epai ya bayindo bakomi kokosala baceremonie memi ya bokoko na bave na bamasanga nza mine foto pesa eteli me bokondane mpe bato te mpo okomona mpe chef coutumier adui champagne mais chef coutumier ye moto asimbi coutume ya bato sika soko kutu mosimbi coutume oyo ayebi abateli bokoko ye asopi sucre jus na cérémonie bongo moto afandi na ndako asala boni matondo mingi
tokoseka chef coutumier te mpe tokofinga bachef coutumier te tokopesa bango respect mais biso toza balakisi toza batei oyo fumuki monga la kaka ki bakoya koteya tokoteya chef coutumier parce que ntango bayindo babungi bokonzi na bango ebungaki coutume na bango mpe esala nini ebungaki nyonso ya bango ebungaki yango osalaki bachef coutumier mpe babotami na kati ya kobunga wana bakosalela mpe nini kobunga wana ntango biso tokoya tokolakisa bango ete botika kotia nini skol botika kotia vin botika kotia boye parce que biloko wana eza na relation moko te na bakoko cérémonie tokati bino te ndenge bandi mabe ekosuka mpe ka mabe ebi combien de cérémonie oyo bakoutumier basala na kata kongo bamusuku bake kosambela mpona kimi esala nini ekota bakoutumier kutu basala losambo mpona léopard ezwako ezwa omoni ezwa te eloko nyonso ya mbosala yango il faut oyeba cause spirituelle nango mpona yango osala yango moni bomoni kaka bajoueur baokende baobeta bale bazopola yo yebi te ndenge nga nalobi awa en tout cas soki ake obeta baoganye nzozo oyeba te bazopola mpo ete basalaka likambo moko songolo yango baopola ese baoganye baoganye te il faut sala nani réparation mosala donc likambo ya ndombolo ya cérémonie ya kolonga na ndako mosusu ya kokoma na ndako mosusu ya kosomba eloko sika oyo na bomoi na bino nani bosomba yango te eza très important de comment pas oyo na bomoi ya bayindo esengeli basalaka yango nga natungisi ndako ya étage oyo famille na biso mutu na natonga yango te bwaka ntsamba bwaka makasu zwa ata ebwele tozwa ndeti ata ngombe ata taba ata nini boma bengisa bato baya fete esalama mokolo wana mpona yo osombi motuka fete esalama mokolo wana yo osombi nini bakolia yo te bakoboma yo te parce que bato oyo baopesa feve ya kolia yo ezaka aile spirituelle oyo okumisi bango baye baopesa feve ya kozala na mokili eza aile spirituelle so babomi yo babomi chance ya libota so balie yo balie chance ya libota donc bakotikala te kolia bino po ete bayebi ke yo nde moto olakisi opesi bango lokumu na kati ya libota matondo mingi matondo ne comment pas wana malobo mboka bino malgré bakosengaka bato discrétion mais ngunza lobi obengise bato omilukani makambo te malobo mboka bino ndeko en tout cas matondo mingi tata ndombele ngunza ti bozoloba to omona makambo ebele neti na filme mpe mituna ekosopana kaka nayebi te réalisation kuna ndenge nini me tolokota nano mibale bomoni mayebolobi yango ebanda kosalama mpe esalamaka lelo soki osombi zamba to concession o babengaka enquête de vacances po eloko ekoma ya yo ntango tokende osomba zamba opesi mosolo me bapesaka mpe tabak manto mokolo yango ntango zamba ezokoma ya yo fo olamba biloko obengisa bato balia me basukisi yango kaka na eteni wana me soki okeluwe ndako na oyo ya kofanda mpo yango mpe eza mabele kotasambela benga makila ya yesu boye na boye esili or topesi bino raison à 100%. Même cérémonie, lolenge yoko oyo député, ministre, un simple moutake somba concession na Kasangulu na plateau to wapi nyonso o asala ki kuna esengela ki pe mukolo okende luenda ku asala yango. Bien. Kasi to sala ka yango tengunza. Okoloba na biso nini? Pe okwa komona siko na sima bana bazobela bakeye bisa na église ke bayaka wana za misala mabe bakundela eloko na ndako bakundela eloko basala yo boye siko esiko okota ki opesa ki garantie 3 mois 4 mois après madame akomi kotia oppression osoka teka bazolo bake papa na za misala mabe boye na boye siko yo ngunza oke kota bisika moko bayaka za misala mabe okolongwa uto cérémonie oyo lobi ekosunga yo yambo otsa matambe na ndako wana matondo mingi ndeko mapa mutuna neza kitoko omoni na kosenga mingi na bandeko baolanda biso botika biso toloba po ete lobi kuna tokosala te me etikala tozali na lupangu oyo sombi eza na 4 coins lupangu wana sikoyo tangu baye ekolo lupango azofanda na kata lupango ne bakoko to libota spirituel ezalaka na bakoin wana yaye baye bazalaka wana mpona kobatela bana na ye spirituellement
bana do bandeko na ye o baza na kata lopango tango yo oyo kofutela na kata lopango wana tango bosololi bino bana bayer bosali contrat wana il faut ezala ya kobalana na contrat spirituel nzoka contrat spirituel yo siko tango ozoya kosukola to kopetola ndako wana yo pe faut ya siko kobelela bakoko na yo place wana bakoko no bazana ndingisa ya kotonga boyokani na bakoko ya libota wana ona olobela bakoko spirituel de ya molimo bazana ndingisa ya kotonga boyokani na bakoko ya libota wana siko eloko nini elekaka oyo lupango oyo ndako yo fandi bakoko ya lupango wana baye bafandi bakoko ya yo siko libota oyo yo sombi bakofanda so na kati ya ndako esika yo zo louer donc lupango za na 5 portes bakoko ya bayer bakofanda na les 5 portes wana ya lupango 5 portes ya lupango wana ni bakolo mabele voilà mais sika yo zo louer o famille spirituelle no et yo kofanda sika ka yo so sala yo zaleli soki koko oyo spirituellement avant la processus attaquer mwana moko awa muta ko défendre les ana bakoko eza koko oyo ya yo akoloba yo ngo take pona ni parce que biso to sina contre pa na yo to kofanda na yo to kolala awa to kolamuka awa pendant ba mikolo to kozala awa sans que bino bo sacrifier moko awa nde yango mutu ekopesa yo pe faire na tango oyo to mona ke mwana moko azobela physiquement mais maladie zo sila te tango yo kosala losambo okozana maloba koloba ke ngana zwaka lupango o soyi makambo oyo zo sala pa ya mwana na ngai ezo uta na kata lupango oyo ngana pesa ka mbongo na ngai pa nani po ba to yokana kana bango to sala ni to fana me to yokana makila awe sala ni eso fana te maloba na yo nde pe ko pesa force ya bakoko spirituel na pa ba dominer likola banani et malobana et ozana force kaka soko fandisa ki ba moni yango moni premièrement il faut osala bilembo ya bokoko kolobeti tali sikanga na zwi bakoko bozala na ngai okati soso obwaki ntsamba obwaki makaso nde yango mtezo sala ke pa ya bayindo tango bakoko sone sala parce que eza naturel nde kondombele de comment pa makam na olobeza naturel ozoleka na mwana même liboso ya mai oyo ezoleka il faut belela eza naturel eza physique te eza naturel il faut belela pour ba ke mwana muki azosala nini azoleka parce que mwana azana na facilité à komona monde spirituel par rapport na biso mikolo poti mwana muki abotami lelo azoseka asekaka nini parce que alobaka te mais azoseka mwana muki abotami lelo azoyoka mawa otali pe mwana pena efe ya mawa azoyoka mawa ya nini mwana muki abotami lelo azosakana na nani siko mwana muki abotami lelo bokoleka na esika mai ezali nzoka nde mai mopepe mabanga mabele ezali ba porte d'entrée au monde spirituel esika kaka mwana wana azoleka esika kaka mwana wana azolekana koloba na ye komona na ye akomona ya molimo risque ezali ke mwana natikala wana wapi na musuni atika na molimo bokoleka na bino na musuni ya pama molimo esala nini etikala facilité pe ezali bongo il faut boyokani ezala entre ndenge boyokani na barrière na bino boyokana pe ezala spirituel matondomi mituna ezali ebele kasi tokosenga na tata na réalisation permettre biso tobakisa mibale na lombango bosala penza ngonga kuna tokomi na pression na eteni ya régie penza ngunzama ebolobi ya mwana tokobamba mituna mibale na mbala moko botalisa biso nini ezalaka kati na mwana malgré bolobi ke soka yesika mokila molimo aza na spiritualité ebele mwana ata azosakana na ebwele ya kanda ata akangi na mokila wana asalaka mwana mabe te et ebwele ye moko mpe est-ce que ebwele azalaka na miso ya komona monde spirituel pour à comprendre que mwana oyo aza na ye innocent et puis motuna ya mibale lokola ngonga ezolanda biso tobombi mituna misusu cérémonie eza mabe te me mbala mosusu bato bazobanga lolenge na oyo na bougie ndenge bango basalaka communion nyonso na bizali na bango akala te le pain sans levain babongisa yango mwa moke ekoma communion ekoma vin me biso cérémonie kozonga kuna likasu ntsamba lusangusangu omomo baninga baza na ensemble est-ce que bokoko na biso ekoki mpe kobongisa lolenge ya biye wana te tala bato bakenda kotelema place akosomba biloko ya bakoko ngonga mosusu olati bi oketelema mpona papa nakame yoyo osomba biloko oyo mbala mosusu tala lolenge moto ezoboma biye nyonso ya ntina oyo matondo mingi ndeko ndumbele papa na yo ata likolo ebuka na aza kaka nani aza papa na yo okotikala kowanga na ye te
bon soki biso te lelo oyo bakoko na biso bokoko na biso ezami naturel parce que biso tokelama naturel yango bokoko na biso mpe fe ezala nini tokobongola te kasi tokobongola te koma bougie omoni so tobongoli tobebisi il faut ezala kaka ndenge yango ezali nini ezali yango nde eza ya biso omoni tokotikala kobongola yango te mpona mwana moke liboso ya loposo liboso ya nyama ya monani fo oyeba boye nyama aza na facilité ya komona monde spirituel yango esalaka ke yibu soki amoni likambo ezoya na kati ya lopango to na kati ya quartier yibu ifa banda koloba mpona atalisa bandeko ke bokeba mikolo ezoya likambo ezosala nini aza na ye ndoki te azaka neti clignotant aza ndoki te éclairé alakisi kaka amoni alakisi ayebisi bato ke bokeba likambo ezosala nini ezoya feke boza na facilité mpe ya kolongola eloko ya kodévier yango soki na kati ya lupango to na kati ya quartier yibu azolela mingi azolakisa bino ke boza mpe na makasi ya kolongola likambo ezosala ekoma te sikoyo eclignotant ezobeta ozi opanzi yango nde esika sikoyo nalobi ke bokoko ife kote epai ya bayindo mpo bayindo bazonga bato poti soki bokoko ekoti te bayindo baomona nyonso kaka nini bondoki satan donc naloba ko satan te mais tata mokeli atikala kosala monguna te même kintekwa tata mokeli asala ye même ngungi tata mokeli mutu asala ye soki ngungi azoswaya ozolakisa soki place ozo eza sali te petola yango mais ibuna nakela ibu mutu akela mbo eza nani tata mokeli mais ibuna mbo so balinda kolela bazolakisa niawu so balinda kolela baolakisa bino ke likambo ezosala nini ezoya parce que mbwa alela so moyi mbwa feke mbwa azomona likambo ezosala nini ezoya mutu oyo aza na bokoko mutu aza na boyokani na nzamba bakoko directement oyebake pour nini yango ezoya mbaa moko abimi libanda ye mpe asimbi oyo aye mabele soki likambo oyo ezoya mpona awa elo ye mpe atie contre tout oyo babeti yo mpo osala nini ozongisa répliqué omoni nde yango ekosalaki ekimisa eloko wana ekende mosika eza yezu te ya koya wana parce que ayebi nde makambo wana ayebi yango te parce que ye mo babaka na kwa aza yo osala problème makila nyonso basopaka na bandako wana ya yesu soki eza yango mbele afrika esali nini etombama te soki eza mpona makila maso ya afrika etombama lelo partout bazokende na dubai mboka ya yesu doki mbwa nyao yibu baza banyama sacré ndenge mo mpe mbasi na ndako akoki kotalisa bino makambo parce que mwana mpe na kati ya ndako akomonaki danger ezoya banini ekolela amoniki mokolo wana soki moko na bino alali akokufa ye amonaki moye moto alala wa ezaki likola aza na monoko te na sani na bana kogamba donc ntango kaka olingi ozwaka pongi ntango paster oya okanga na ndoki mwana ndoki ese mwana aza ndoki amoni eloko mabe ezoya na kati ya ndako asignale bino ke danger moko ezosala nini ezoya donc problème toza nango eza likambo ya spiritualité africain ife ekota na kati ya baafricain mpona ezongisa baafricain bato na kati ya mokili donc bangunza baye kokomisa baafricain bato na kati ya mokili matondo nini matondo bandeko balandi matondo ndeko mampa possessivité mituna mike mitikali kasi tomeseni koloba etando zengonga na pression kuna na bandeko sima ya matalatala tobendi penza suka ya manaka ye ngunza en tout cas na minute moko lelo ba pasteur basali na mokili bangonde basimbi monopole ya bénédiction pe bandeko balandi baze kondima soko émission ye balandi yango bato zomi bato mibale ye bakopesa ngunza raison moko akopesa 100% mosusu aze na badoute mais soko eze pasteur akoki azwa 8% ya bato 8 personnes ye batikali bandimi ye mobimba bokoki kolobela oko nini ata na minute moko ye etikeli biso na etenyo wana matondo mingi na banzi mosali ya nzambe ezali oyo alakisaka na bato oyo bato bayebi te ezali oyo alakisaka bato oyo bato bakanisaka yango eza bondoki nde wana mosali ya nzambe nde wana moto aza na buya ya kopambola me mosali ya nzambe oyo azobangisa bato aza mosali ya nzambe te
po ete mokili oyo tata mokili asala eza na esika moko tata mokili abakimisela bato te soki akelaki butu alakisaki na bato ntina ya butu soki akelaki moi alakisaki bato ntina ya moi soki yo ye mpona kopesa mapamboli epai ya bato esengeli olakisa bato ntina ya butu olakisa bato ntina ya moi moko aluka koyeba koluka mapamboli na ye ke yo ozalaka wana mpona kopambolaka yango moi biso bangunza tolobi ete mpona kozwa mapamboli epai ya bangunza eza kaka ososola ngunza yango oyeba oyo azali kolakisa epai na yo nde okomona tata mokili kati na ye esika oyo koluka soki kopusana mpona kozwa mapamboli mapamboli ezali kaka maloba mapamboli ya mbongo ezalaka te me mapamboli ya bozwi ezalaka bozwi ezalaka kaka mbongo te me bozwi ezali kozala malamu na kati ya mokili matondo mingi matondo ne komampa to bendi penza suka mwa liloba ya bokabwani ya mokolo mwa lelo yambo tozongisa antene na bandeko ya mosala matondo mingi ya kolobeza te kaka kosenga na bandeko nde ngunza auti kotalisa biso toyeba ntina ya mai oyo tozali koloba pamba te soki ezalaki na motuya te nde tolekisi ngonga boye te tokolekisa ngonga pamba te kasi tokoluka tomemela bayindo pole pamba te mosala yango nde tozwi esengeli toyeba kotia yango na mesa matondo mingi na bino baso matondo lisusu na bino bandeko bopesaki biso bongo ntango ya kolanda biso o mokolo mwa lelo nimero ya ngunza manoka matomi na yango wana eze afishe na se ya etando na bino mituna miye bosepeli kotuna bango mbala yoko bobengi bakoyambaka ebengeli na bango moko soko pe bokokomela biso na Afrika Toloma TV na Congo Bopeto TV na bamwangisi Vuvamu TV tope na Moindo TV tokozanga te mikolo mizeko ya soko toko yambe malisusu na ndako ya mosala ya ngunza manoka matomina toko komisa soko ezalaki na ntina te nde yei nde bangunza batelemi point d'interrogation tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka isusu matondo mingi